Salut na Balantignon, soyez à Dasatemo TV, soyez tous le bienvenu dans notre émission. Le loto yoko sala analyse ya film na biso blocage. Bande konangai bozala branché, bo like bo partage ba vidéo. Tokola tokolisa communauté na biso ekozala penza kitoko makasi. Analyse ya film na biso ya sila bisalo blocage eza film moko kitoko makasi. Pona ba oyo nanu ba consommer yango te bokende na SB boke na YouTube bokomi sila bisalo officiel okoti okomi blocage okomona ba video eza théâtre série ya sika blocage. Donc na théâtre na biso oyo sila ye kotalisa biso ba réalité oyo tomonaka esalama na ba famille na biso na ba Congo wana. Eza réalité ya ba film obeka makomaka te obeka miboye yango wana bino moko bo sentir encore une fois bravo sila bisalo pona théâtre kitoko oyo olakisi biso. Eza conseil ya makasi na kati ya bavie ya bato boyebake Yesu nde Nzambe, Yesu nde mobikisi. Soki boza na Nzambe te na famille boza inutile, bino nyonso bokozala inutile parce que Nzambe aza te. Toye na kati ya famille na biso ya sila bisalo. Na kati ya famille ya sila bisalo tozomona mama na biso Evi, tomoni ndeko na biso Pako, tomoni Aminata son père, tomoni Gesho azalaki wana na Darling Palata. Gesho azalaki mobali ya sila bisalo, Darling Palata mobali ne ezalaki Pako Saint Pako. Aminata azalaki mwana ntuka na bango elongo na papa Jaco na mama Ani. Réalité nini o ezalaki na kati ya famille na bango? Réalité na famille na bango ezalaki ke mukolo papa na bango akufaka. Mama loba kamba maloba papa ndenge ozokende boye biso tosuki, ndenge ozokende botiki biso na nani, ndenge ozokende boye vi na biso ekomi na pasi. Mama Evi abandaki kolela. Eza réalité ya ba famille ebele omona mutu moko azaki très cher pona bino akufi obandi kolela, obandi kosaka maloba. Ba misusu pe bazalaka omona zwi te tokunda ye na lidesu, tokunda ye na mbeli po alanda asala vengeance. Nyonso wana eza mabe, nyonso wana eza mabe. Bamalobo biso tolobaka yango wana omoni ekangi famille ya mama Evi, ekangi famille ya basila parce que bango babandaki koloba. Mama Evi asakaki deja maloba wana mukolo papa ya bapako akufaki. Yango tomoni ke réalité na ye mwana na ya liboso, mwana liboso ya mama Evi Shako, mama ya mama Evi papa Shako. Ozomona ke nyonso azosala ezosimba te, akende bo ezosimba te. Ye aza mayele papa Jaco, aza mayele azolakisa ba Omar na Bobo, Omar kabongo na Bobo manoka azosalela bango misala ya ba entreprise. Bango bazokende na ba entreprise bazozwa me bazokanisele na ba miette, bazopesa ye ba miette me na mayele ya papa Jaco. Me ye moko moya akende liboso eza te po anini balia famille ekangi ye. Toye komona de même avec Gesho atanga moya kende na ye liboso eza te parce que balia famille ezosala nini ezokanga ye. Bozomona Aminata son père ake kolinga mobali moko ya kuluna, ake olinga kuluneur. Nyonso wana pona nini eza misala mabe, eza blocage ezalaki na kati ya famille na bango nde ezomema bango nyonso na vie wana. Omona na kati ya ndaku bandaku misusu omona kimia ezalaka te na kati ya ndaku parce que démon déjà avandaki wana na kati ya ndaku ya Gesho, na ndaku ya Saint Pako, na kati ya libota ya mama Evi elongo na papa na ton Jaco. Basi na bango bazoluka solution eza nini? Mais solution eza te. Tisila na seki toseka mukie koseka esalaka bien. Tisila bisalu ake kokosela mama ba Jaco, mama mobali ne makambo ke aza ndoki alokaka na ba reine Elizabeth talaba. Oh non, batali film yana te boke na SB bo consommer blocage film moko kitoko eza na ba conseil ya makasi.
s'il a décidé akosela mama bokilo na ye makambo mpo azomona makambo nde ezotambola te, seke eza kaka mama bokilo na ye, nzoka nde mpe mama bokilo na ye innocente ayebi na ye eloko te. Donc na vi mpe conseil mosusu babokilo mosusu babokilo mama bokilo ayambi yo na ndako na ye bien bozovanda kuna, botika mpe lokuta ezalaka mabe. Bomoni lokuta asila nde efutaki ye na ndako ya libala, baye kobengana sila parce que akoselaki mama wana ke mama wana aza ndoki apumbwaka na bareine Elizabeth mpo bana ne ya mibali bayina ye, me nzoka nde mama evi azalaki na ye innocente. Oyo ebandaki kosala ye bongo ezalaki bamaloba na ye oyo asakaki mokolo mobali na ye asala nini, akufi. Aminata son père nde mutu malgré kiliboma na ye azalaki na kuta ye na camarade moko ayebi nzambe ti amemi ye pa pasteur de la foi aye kobimisa vérité oyo nyonso ebombamaki nde famille eye kozwa délivrance. Toye susu na ngambu na biso ya mama Kalunga. Mama Kalunga aboti bana kaka misato, aboti sila mwana liboso, aboti na wana mususu aye kobota pe Linda coach. Me vi ya bana na ye oyo mwana na liboso sila akei libala moko ya souffrance. Mwana ne mibale pe akei kobala Piero kimusenzi kobrose na babalabala. Mobali akokende na ye na balabala akutai na butiki kuna, asombi ka bilamba na butiki kuna, azwi bilambo ayaki nango atie na chasse, atindi mutu akende otika na ndako, azwi wana butiki alati mbala moko. Piero ndomba siki busenzi. Linda pe kuna mwasi kitoko me batie kindumba. Linda kindumba kaka kosala kindumba na baville nyonso wana eza nini, blocage. Na papa na bango na noko na bango mama na ngai bapiblie nga na bapage. Jérémie Shaban azwa encourageaka Linda na babétise mpo kaka Linda azwa mwa mbongo asala nini, apesa ye. Azwa encourageaka Linda na babétise. Linda elongo na Micho soyez la bienvenue dans SB. Biso babakuki toyambi yo makasi, donc wumela na SB toyambi yo, toza na esengo na yo tellement ojoué kitoko makasi, incarné rôle na yo kitoko makasi. Soki nzamba asungi rôle na we monani susu na SB, donc ekosepelisa biso lisusu parce que ojouaka kitoko. Toyi na ngambu na biso ya Béni de nous. Benita donc azalaki wana ye nde mokonza tokos. Azalaki wana ye nde aza coach ya Linda ena Micho, ye mutu alakisa bango kindumba. Donc esali pasi nyonso wana eza nini, blocage. Na Jérémie pe ye noko moko ya mabe azoyeba te ke mwana azosala mabe, naluka nasala boye po nièce na nga asala mabe te, me ye azo encourager le mal mpo kaka Linda apesaki mbongo. Eza baréalité ya bafamille ebele na Congo wana, banoko bamama bazotikana na bango bana basala kindumba mpo kaka baliesaka bango. Eza baréalité ya bafamille ebele partout dans le monde. Bapapa oyo baza sans triste, bapapa oyo baza sans nzambe, batinda bana bango na kindumba mpo baliesaka bango. Toye susu na Fatou Kayembe, sois la bienvenue dans SB. Fatou Kayembe azalaki ndeko ya Darling Palata oyo azalaki mwasi ya Saint Paco. Ya bandaki koya na ndako ya bato me kisongi pe abandaki kolinga leki na ye asala nini, atika mobali wana. Me Darling Palata komprenaki ke wana ezalaki esika lipamboli na ye ezalaki, malgré mpiaka, malgré kozanga, atikalaki kaka wana. Toye lisusu na ngambu ya Ashe na biso, donc Fâché Kalombo. Donc toyambi yo na SB, merci na reconnaissance na yo epa mams. Donc toyambi yo pona biso yo fo zalaka wana o incarner rôle no kitoko, donc maître ya solo. Ya Ashe azalaki mobali ya ndeko na biso Aminata son père. Bino bomonaki ndenge kendelaki lokola Aminata azalaki sous blocage, esengaki kaka kende kozwa mobala bongo po blocage ezolanda. Yango moni ba maloba misusu ba papa na biso basema yango biso bana tokoma kobuka ngo
tozobuka ba douleur pe ba makambo o biso tolona te, me tozobuka ngo akoza ba parents na biso basema ba maloba mabe. Mama evi abandaki kolela na pasi ayebaki te ke un jour ekokaki kozala boye. Ba maloba wana oyo ye alelaki na cimetière ya mobali ne ntango bazokunda mobali ne nde ekokaki kokanga famille na bango. Toye lisusu kota ya famille ya Pierron Domas donc patron moko illettré, patron moko ayebi eloko te. Gatsby nièce ya nièce neve na ye nde mutu akomaki kosunga ye baye ko escroquer na mbongo mpona koyeba kotanga te mpona bosenzi. Nyonso wana ezalaki nini? Blocage ya famille ya Bapriska ebandaki kokanga ye pe. Donc théâtre moko kitoko edike biso makasi wana nde ezalaki histoire pe analyse yango wana. Donc topesi esila bisalu ba merci beaucoup pona théâtre kitoko eye pona esunga biso elakisa biso ke sans Nzambe tokosala eloko te, elakisa biso ke soki Nzambe asimbi te mutu akosimba za te. Yango na kati ya bafamille na biso ifo kaka tokanisaka ke Nzambe nde mutu fo asimba eloko eleki losambo eza te. Yango moni na Jérémie 33 alobi invoque moi et je te montrerai les choses cachées. Tango Aminata alukaki Nzambe na profondeur, Nzambe atikaki ete ayekolakisa ye makambo ezalaki caché oyo bandaki kokanga bango. Toyaki komona après Pasteur de la foi kosambela makambo na bango nyonso ebongaki. Tonton Jaco azwaki musala, bagesho bazwi misala, bapako bavi na bango ebongi. Aminata toye komona pe na lupangu na ye ya bien. Nyonso wana po anini bazongelaki Nzambe. Soko ozoluka Nzambe na motema moko, ozoluka Nzambe, toluka Nzambe te na hypocrisie ozokende église po batu bamona, ozopesa po batu bamona te. Pambola Nzambe po ye pa pambola yo. Sala na œuvre Nzambe po na vie na yo. Kosala te po na batu, kokende te po na pesa boye po bamona nga non. Mais Nzambe balukaki na sincérité, ye pa mimonisaka na sincérité. Donc théâtre oyo blocage personnellement et enseigner nga makambo ebele et enseigner société na biso makambo ebele. Yango wana to soutenir Beckham na biso a continuer toujours kokoma ba film kitoko. Nazobeta sete na ba oyo nyonso na balandi blocage te. Bokende bolanda ngo boko sepela na histoire. Histoire moko kitoko. Réalité ya ba famille ebele na kin eza réalité oyo ya blocage. Ba famille ebele na ba Congo wana baza bloqué. Donc eza vraiment kitoko makasi théâtre oyo. Bomoni Linda ye ko entraîner na Micho basala na bango kindumba po baliaka balata bien bazala bien. Réalité ya ba jeune fille ya Congo azosala n'importe quoi kapo azala na mwa mutuka aoteka nzoto nena pas n'importe qui kaka po alata bien bamona ye basepela na ye. Donc wana nde eza réalité ya ba jeune fille ya batu ebele na Congo pe banoko lokola Jérémie baza ebele banoko balingi bana kasi na bango baliesa bango bazomitala teke mbongo eza ya kindumba bamama lokola bamama Kalunga alingi kutu koyeba te soki mbongo wana ozwa ngo ndeni me liesa ye kaka. Boyaki komona ke Linda na Priska bapesaki Mams ba conseil tika na libala ba Jérémie aye kozwa ye me Mams alingaki te po ani alingaki libala ne me na suka aye kobebisa kaka na biloba. Yango mutu faut pas kozalaka biloba. Faut pas kozalaka mutu moko o inventaka makambo. Ovandi bo banjo kanisela mutu mabe, c'est péché. Ovandi bo banjo ko inventele mutu likambo, c'est pas bien. Donc bomoni suka ya sila azalaki bien supporter mobali ne na tanga pasi, mais tangu kaka aye kokosela mama bokilo ne makambo sala nini e baby. Donc félicitations na SB théâtre moko kitoko. Donc nde na bandaki koloba bokanga maka na Nzambe parce que théâtre oyo eye pona enseigner biso biloko ebele eye pona te ya biso makambo ebele. Donc ba oyo nanu batali te bokende nazobengisa ba Bakouk du vrai oyo nyonso za vrai Abakouk kende
abakuku aza abakuka solo atala kaka te ke fo kaka natala SB théâtre nyonso omoni elongi ya sila bisalo fo kota otala oyo olanda conseil parce que toyaka te totala ba théâtre kaka pona tosepka tosala nini te ntango ozotala théâtre fo otala kango na miso ya bonzambe. Même nga nde naza boso na otala film ya Nigeria o théâtre natala yango na miso ya bonzambe otala seke pasi oyo mpe eza na libota na nga ekozala mpe source nango ekozala boye mbala moko oluki nzambe oassocie nzambe na makambo no a résoudre yango. Donc yango wana ezalaki analyse na biso bo continuer ko s'abonner ko like kaka ko partage et ça la biso